Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino bolingaka mingi ba réalité ya Kinshasa na chaîne na bino Canal Kin Télévision bozwa temps bo s'abonner ebele na chaîne YouTube na bino Canal Kin Télévision. Ngai lelo mikonjoli mopanzi sango na bino moi musala na bino oyo bozali kotinda ye kende kota a lukela biso zola biso information oyo la biso bosenga ngai na yambela bino moko ya bana mboka oyo akenda ntango na kombo ya le grand mukubwa oyo abengie na kombo ya président Adios Alema lelo na yoko kuta na ye par rapport ya nyonso tout oyo boyokaki ba ngir oyo ebimi na ba qualification oyo ba qualifier par rapport ya matanga ya vila biso defa oyo auti kotika biso mikoleleki mais lelo ngamoko na sali effort ya kolukaye pe na ye kozwaye tukute na grand mukubwa lelo Mbote le grand mukubwa. Mbote mon fils, merci beaucoup. Au monde de la santé toujours pépère. Bandeko na biso ya diaspora bandeko na biso ya province na biso ya RDC ebele bayokaka yo na sango bayokaka yo na musique ya papa oyo mbatika biso akenda mo musique ebele ba mise ebele bayembaka yo bayebi yo pe sur producteur mais à part wana moi matanga euté ko ya moko na biso ndeko déforme tozonga na lisolo wana après tout mekana ko tuna boni santé boni musala na yo ba production zo continuer kaka o comment. Ouais, bon, nga nazaka na poto. Tozana ba fatu clone na poto. Sala na studio na ngai na ba Ringo Star, ba Popo Lipo, ba musicien nyonso poto. Alors na komi mon ke loko la Covid ezalaki, ba makamio so ekomi par terre na ezongi awa na s'installer. Et instrument na ngai au moins 4 paires à musique eza na terrain et puis 2 paires à studio. D'enregistrement, c'est-à-dire avec le programme Logic Pro pour tous 10, 12. Donc, et puis, studio dans la télé, qu'on mettre à Paris, pour ramener en côté à Gilet d'or, Pépélin. Et puis, il y a un appareil, il y a 500 CD dans mon colo, même 1000 par heure. Donc, on a fabriqué des CD dans mon colo. On a filmé, artiste, tout tient dans la plateforme. Tu peux si auteur compositeur en lien aux autres là comment va télécharger donc on a en ligne après les beaux PC liens donc les autres allez bien musique ils a kufa dans le décret donc mais pour tout remonter tout dans un souci état opérateur culturel tout remonter puis domaine abisso mutuna mtunenge président de la République qui est toujours dans la vision abi oboye ko na poto mutuna mutu amemelo ko ayeke na poto. Investir. Moi, je vais investir dans mon domaine. Dans le domaine de la production, il y a la musique, il y a un moyen à ramener. Il y a les Arabes. Je vais commencer à faire le concours des jeunes talents dans 24 communes au Rosala. Et tu retiens un instrument, tout ça, un concours avec des sponsors. Et sur le patronage et le gouverneur de la ville, dans 24 communes, tu as le 2, dans chaque commune, tu as 2. Ou abimi, mais on peut bénéficier enregistrement. Na clip et puis je pense départ naé et puis tout ça il est CD n'engeza support na beaucoup donc tout ça on a 24 communes donc moi je suis là pour travailler pas la distraction depuis où tu es repoué Kinshasa oyo kuta culture na biso na RDC au monde onde ni musique na biso ni yuza kati ya monde wana oyo kuta onde niza na ya trop bas ou bien moi bon, surtout na Congo et le bomi penda biso trop piraterie. Miko, aucun pays du monde, au monde qui a un ordinateur avant de babala, toujours télécharger musique au félé, toujours télécharger musique gratuite. Et ça rend à Congo. Et ça crime au bassin pour les musiciens. Au moins, un ordinateur qui tient sans mobimba, toujours télécharger musique gratuite. Moment 100 francs. Moment 100 francs. Au moins, on a classe, on a deux dans la voiture. Il y a au moins 2000 chansons, mais il y a 6000 zaï. 6000 francs, pardon. Mais il y a au moins 2000 chansons à 4. Mais il y a aussi 15 000, il y a aussi 6 000 francs. Donc pour moi, vraiment, au niveau, il y a comment on va détruire l'artiste au vu, au su de nos autorités, les gens qui nous dirigent. Tu vois. Si on a le Moutoura à Zakari, à Abisso, mais dans le Parlement, il faut atteindre l'Abisso. C'est un artiste à Yembaka. Mais il faut atteindre l'Abisso. On fait un peu le démarche. Dans le niveau, il y a gouverneur de la ville, commandant général Kassomungo,
po tokokaka na komeka même na Brazzaville en pamba makambo ezosalama eza te soki na Kenya baabidjan ti lelo bato basomba bacatalogue c'est des otekama mais oyo lelo mwana nga miko touti obima la rumba ekoti na patrimoine culturel mais la rumba mpo ekota na patrimoine culturel biso baoyo on a mis l'argent pona mbongo na yeba tosali bahotel boye te lokola ndeko na nga asali bahotel mais toti mbongo na musique na art pona promouvoir bagene ngai papa no na produisa papa Wemba bagalilée bamaningo bafille de Sion yende ingi boy ceci cela banzembo ebele bakila mogoso na suka ti William elenga bapénitence eza kolo histoire soto koti na nyoka longo badaidano bakana amour suicide soto koti na Kofi de voiture nazalaki na yebise mais Kofi oyebaka nga moto liboso na sala disque ya quartier latin sur disque ah oui na yebi mais comment okimanga on blague là donc eza ba xor zobena ntabo monaki yokuto za bébé ba zobena xor c'est moi mes autres wela ba opérette midezi papa katemo moi c'est mon mimbane c'est moi donc ngana éditer ba tutu ba grand zaiko ba maintenant se divorce ba nzemo ba nini ba nzemo ba job poster ba ya rêve mikiliki tout wana c'est ngam tu na produit ça. Et pourquoi Bouma Juliette d'or? Étoile. Tant on a qu'un appareil cartonné. Mais Juliette d'or, tu as binote. Binote Bouma Juliette d'or. Bouma Juliette d'or. Bino Bouma Juliette d'or, la tigre bino le seul pays et le seul boutique zagi ba boutique magasin. Ba tigre bino ma. Édition ba tigre bino ba Kofi abimisi c'est no papa Wemba dirait qu'il va être livré bino original. Boteki botinda te mbongo basomba soki esili batindi nini lisusu ezali kaka botekaka bofutaka ndako bana balia mais bozoko kofuta ndako te na mokolo so boteki te ezalaki $700 mais ndako bazofuta $300 à 250 mais na mokolo so boteki te $700 ay bomomango je fais quoi tuna bandeko no na Paris gilet d'or ecartona na Paris place nga naza place étoile eza donc ndenge nazongi awa omoni makambo eleki na imiko te ntango étoile eye awa imiko ekufaka 28 ans imiko ekufaka ntango na ye bozalaki na cinquantenaire nani na misé comment j'ai organisé ça oyo eboti jalousie donc gilet d'or eza toujours pendant que nga papa no nakufi te gilet d'or ezala kaka. Est-ce que depuis oye Kinshasa biso kote déjà na ministre ya culture et art bosololi nazalaka ne tout le temps nazalaka na ye touti koorganize ne baobsèque ya fait de fois ensemble tozana baconseiller bandenge ezalaka organisation ezalaka benda na suka toyei koaboutir na résultat ya kitoko na ndenge chef de l'état pesi bino confiance e bino badiaspora nde bouti libanda boye botala makambo oyo ezoleka na culture na biso muna motaya na idée na ye par rapport à idée no ye nango na ndenge boosoka na ministre ya culture otalisi neti nini mpo na culture na biso na ministre ya culture biso ifo toepole mama awuti aza avocate que je salue aza avocate mais l'air aye pa na biso nde bacritere il faut topesaka baprojet donc topesa baprojet bon nga na domaine na ngai je pense tozala na science de travail ne totravaille na ye mais quand on dit de diaspora badiaspora nde babomi président de la république nos amis oyo tozali na poto baye oyo président apesaki confiance balingi ye bango moto babomi président ya république ndenge naza ndenge reyema ezokende président fa alongola bato nyonso wana azwa batechnicien atia na baministère tout na baconseiller atia koma okozwa motu moko aza docteur otie conseiller ya ministre ya culture otie na conseiller ya présidence ozwi ministre moko awuti na agriculture otie docteur motu moko talokola docteur Mbungani c'est un docteur ministre ya santé. Voilà l'homme qu'il faut. Tu vois. Bozoloba na yango pe ka ministre ya culture azana avocat ba yeba comme ministre ya culture. Est-ce qu'il y a akoka marambo? Te akoka c'est à côté au tanga. Ya sengi il faut aller entourer na ba technicien. Donc azala entourer na ba technicien. Na monde déjà maman assez accueilli au monde azokende. Au monde même na école ça s'apprend toujours au maîtriser. Mais président il faut longola ba tunyo so wana. Parce que ngaza mutafachi fachi béton. Mais bazo mema biso na ba distraction remaima ezali président falongola batu tout wana
parce que baye on dirait bazan la colère moko boy. Ah tout ça la kaka tout ça la kaka tout ça intérêt na bango. Ba intérêt na bango. On appelle ça lobi ayi bakangi au mona mutu musu bakangi lobi abimi na akei poto azongi allez makambo asalaki ici azu sous poste. Mais on blague avec les Congolais ou comment on blague avec qui? Biso Fatia yebi biso to longa na Paris makolo ba murkon ti ba noyo marche il y a révolution ti Bruxelles na makolo. Tu vois là 200 combien de kilomètres. Fatih c'est un combattant. Tant on va y peuple d'abord, il faut continuer le peuple d'abord. Et ça mission politique té na 5 ans ndenge yo lobi bino bato ya diaspora. Donc to aider mon continuer na domaine nga. Na osenga kaka na okomela nazo comme la ministre na misé ba bureau ezali ba place ezali pour installer ba studio. J'ai ramené 4 studios au Kenya nanda ko filmer. J'ai ramené 4 studios. J'ai ramené 4 impairs instruments na télévision na radio. C'est que na ramené il y a domaine nga. Donc on ga na yango. Donc ça me fait plaisir Yomoro déjà aux reconnaître ba diaspora la majorité au baye bi ba musala. Bon na poto boto sala. Na poto to zaka c'est pas ça. Oya Bruxelles ba oli ya mangoya. Oya biso à Paris ba oli ya Sedik. O musuba utu ba Canada banini. Ese ba to sala. Bazo vivre na bambongo mususu. Mais o pe ba sala bazali. O pe ba na vision bazali. Mais ba mususu to sali mukonza sali yango. Bon, c'est un bon cœur. C'est Aza Mutuso Oyebi Fati, Aza quelqu'un de bon cœur. Boboto a kolabongo. Mais on sait pas pour rien les Mobutu Azo kola so aussi campus, il faut bâtir na musala soda. Il faut konzo. Parce que chef de village Azara azo gérer ba sorcier, azo gérer ba tomalamu, chef de village il faut la penza ke nkanza quoi. Merci Nabilo Nyonso Bosola na toujours émission na bino numéro ezali na se besoin temps beaucoup un message bobenga bosela biso ba voice tozali wana pour na répondre bino na o Nyonso bokotu na biso. Merci na la reine mère o abengi la queen Mada Fatou Klo mama ya Mikonjoli. Maman asala réforme na Mikonjoli le loza en vie bosi ozomona nga boye mingi faut senga Fatou Klo la reine mère ba merci ebele. Merci na boucle d'or depuis Paris. Merci na Guy Njoli depuis Allemagne. Motema ya mama Espérance Nouveau Njoli. Ngai lelo na yambeli bino les grands mukubwa oyo ba benye na kombo ya adieu salé makolo histoire. Pour ça Dieu tout me ka robeta actualité oyo ya muketo yaki nango poto so na yo. Tout banana no par rapport à maman Queen Fatou Klo mère Abaka azana studio assisté album né à 12 titres à travers un studio Gilet d'or karaté nazo masterisé na sa ba pochette pour quand même sali banzembo bien. Marguerite a sali au moins 3 titres 6 titres à Yembelika contre ga mutumoko. Kaka yembela ga mutumoko osala ngabo onokola nga osala ngabo. Donc c'est un peu ça. Check mère Abaka. Wana bino moko boyebani na le grand prêtre mère Abanka, la queen, la reine mère Fatou Klo. Tout me kosonan mo motali organisation ya matanga ya fait des FAO. Bien so des FAO ele kinde ni matanga na organisation. Na ko lo baboye. Matanga ya organisation ya fait des FAO. Na ko pesa yo ba image ozalaki. To mona ya Wemba. To mona ya Bakester. To mona ya Batutu. Na mona no ya Kester, ser nanga chala mona na mbila be bazoya bazo tindika bango. Bakolo matanga. Mais mon moni a des FAO basali les artistes, place à artistes, priorité bakolo matanga. Côté ba dignitaire. Donc bien organisé. Et Horizon Massamba il a mis de pochettes, il y a ba Nibanda bien organisé donc même la Mikide au Kazana Champs-Élysées. Vous comprenez. Alors, Tokendeki bref, quand nous avons organisé l'équipe qui toque, même mes selon you, selon mes consignes, ils m'ont félicité. Adio Salemba, bien organisé, félicitations. Et dans quelques minutes, tu comme il a on attend. Mouyibi, on. Voilà, tu vois, nous allons avoir une organisation. Ok, l'organisation, c'était très bien. On a bien organisé ministère, Imiko. Et puis na Horizon Massamba na famille à deux fins tozaki vraiment na organisation to banayi première organisation et pas modéro singi ministre ya tourisme tozaki kuna au yamba biso bien so peto zonga mo transport to sali prise ba réunion parce que mi ministre na biso azaki convalescente azaki ko sala te azaki son excellence
meilleur ministre ya tourisme Modern Ting. Il y a mutu azalaki ko organiser tozalaki pe na ba député ya ba Congo nyonso bazalaki ba Ados Ndombasi tout Paul Balenza tout c'était bien organisé. Après et kozonga na ndako na biso na ministère na biso ya culture et tout ça qui Sébastien bon ngana yebite mwana nganga na poto ya on a bengi Chaka Congo aya nokia wa dans bengi Chaka Congo et monana auto zelande ko Chaka Congo aya soki pas redémentir soki peut à confirmer en lelo awa nazali toujours zelande comme na l'air ya paix on a ba distraction alors tozaki na bi Chaka Congo makambo na yebi yango te yo muto mesana ko sala parce que depuis na poto na encourage à Chaka Congo na ba misalo asalaka au moins mutu mo baza oublier ba bosana qui déjà makasi kota Chaka Congo pour ngana na komi kota Chaka Congo non na zo yanga ngana bo aka ba frère na organisation na kolo histoire na organisation c'était bien bref on a bien organisé tout a été fini sur cette organisation qui toko en tout cas côté bas dignitaire, même ministre, premier ministre Ayaki, notre gouverneur de la ville, son excellence Gentini Ngobina, Ayaki, Batutu Mikonditu. Et pour la première fois au Monake, Matanga, papa chéri, à la Mouka na Tongo te, Maye na Tongo, na Moui. Bah oui, la tout, grand prêtre Nyoso Bayaki. Donc c'était un peu bien. Organisation de Kagito. Merci président Dieu Salema tout ya susu na moi mutuna musuna zali na yango balobi président Dieu Salema ayokisi ba diaspora son Chaka Congo alobi affaire et à $25,000 $25,000 faire à $25,000 babi président Dieu Salema aliembongo mbongo monanité et salé lo monte na matanga ko kolobani bon boko scanner document oyo tozwelaki 25,000 selon bango boko scanner document na document nde bato balobi ezalaki mbongo bakunda mwe mbongo badécorer mwe c'était pas ça le cas mbongo wana ezalaki toke kosenga pa gouverneur ke tokolesa bato te tokofuta hotel te tokosala banderole te tokosala boye te boko scanner document on a boko mona document ezaki mbongo ya ba musicien bakene au sein pas gouverneur pour passer ba banderole passer ba affiche ba lia ba un peu collation ba mela on ndenge ezali na 1 2 3 bato ba meni ti batiki masanga ba lie batiki masanga pour moi fête sili ba kundi mutu tout a été correct non pour ngai matanga c'est là qui ne l'autre la musa de faute parce que tout de suite au kundaki des fois au matanga ici matanga fait eleki kitoko alors je sais pas mais ezaka Chaka Congo est monté Chaka Congo adrisha tipo babi ata banderole ezate siko bandero mususu ba mission mususu pe o bazali o Chaka Congo na adrisha tipo bafungoli bango misu balinga batuna bon biso tozana en vie bongo lobby pe eroko mela biso c'est biso ba osala biso kaka boye 25,000 ebimi ba moneta kaliko morote ba tsekuna ba komi adie nani boye rien 25,000 sko ba oluka ba yeba esalaki musala nango nini non na sepeni bango bato bakene ko funda nga bango moko ozana image zo circuler na toile que président Dieu sayebi lo te ngai moko mutu nazwaki mbongo ngamu mutu nazo kabola bozana image zo tambola na drisha bon na drisha na zapenza shote na otangaka kombo bato mususu o bazo omoni outo kumisa mère bakao omona mutu moko boye le mso ozoye na mo considération azo finga yo a finga maman na yo donc c'est pas ça quoi donc là je suis pas là n'a pas répondre parce que il faut tout respecter ma parents il faut tout respecter un peu le tout moi bateau ba mankaka bateau je suis pas na ebité na vie na ntina okufa so na opesa ka imbote na vie na nga voilà nan muto tangi kombo na ye Chaka toi Drisha Chaka on est ensemble là c'est mon petit Chaka azane caméléon Chaka ngana bateau ba mankaka bateau ngaye pa na nga ezala kate au juste le 25,000 ngana zoara 18,000 mon jeu 18,000 c'est un peu ça ngai
tant bapesa yi papier wana bapesa yi na nga te papier bana bakaki bozwa mbongo ngai nazwaki papier wana te maître John azwi papier nasuka nga nazwi 18 000 na 18 000 nasali calcul ya mbongo nyonso plus 10 000 plus 10 000 plus 10 000 au ministère na 18 000 nazwaki alors namonaki nasali na bi mais comment nga na sambwe mukini mobimba boye tala bino bokoli na tali pena bi j'ai commencé à calculer chaque azwaki autant basa azwaki autant maman mbilea ko nani ready batu nyonso na wakino tikela na mbongo na bi autant pour ça na ngoni non mbongo wana ezaki ya bango quand nous sommes partis voir notre sponsor notre autorité morale tous en a parti na à GRC tant to keneguna to kenaba to GRC na biso to bike tous en a $10,000 ya pamba et kokabiso matanga te papier on a opesa yo tout ça qui devient à 36 000 qui est tous en ba kaliko te ndengo lobi tous en ba tirkote tous en tous mbongo maman ya ba veuve moi si il y a Joe Poster maman tete que je respecte madame nanga il y a zimbongo na ye pour ba maman ba nata ba wax ba nini na ba hôtesse Karine azumbongo pour na ba hôtesse ba somba ipe bilamba omona ki ba lata rouge noir o ba simba ba banderole ba ngona ba hôtesse ba do servir ba tuna inde 3 ba hôtesse ba danseuse maman oyo maman qui Mazé oya pembe azoki pe mbongo pour ba danseur na ye ba sombi ba makimbundi question les amalam bazui tout le monde a signé qui tout le monde a signé qui et signé chaque Congo a zogi mbongo pour ça la 25 banderoles à ça là qui peut ba banderole ezali monanité ngana monaki awana et pas de la mise na entrée au moins banderole bataki gouverneur côté yo des fois côté on ba banderole na biso mon coin on va circuler à poser awa après bakangi ndenge to passer ngai soka lobi na ngai président na tie na tel endroit tant oya na endroit na ezate bon après lobi babandi ko kata mais monaki banderole des fois ba kata pas nani bon au monaki nani ministre son excellence il y a information il y a information ministre na biso Patrick Mouyaya ba banderole na et remarqué qui na ba étranger Paris Kinshasa mo mekangaki mais 25 banderoles na iso totie et kangi partout c'est un peu ça alors pour nanga na biso ba sorti mbongo hein ba artiste tolobaki mbongo na ezate o artiste aibi tolobaki tokino senga gouverneur tant to beta na inde 3 to beta na place des artistes mikonzo le na orchestre na e beti na suko balukani transport bazonga na ndako musicien mo aibi mbongo azate talo kona manda zaki na ndako chaque konga ko tikele 500 pour azana orchestre ya bana OK tant musicien ba ko beta pour bazonga ndako bakozwa ata 10 francs bafuta donc sinon et ça la makabongo ezali collation même pas ezali transport bazonga donc neto pesa mbidambel la grande chanteuse azana orchestre na ye soki ba musicien ba beti et sili ozimbongo pesi ba musicien na yo mutu ayibi mbongo te ezali mbongo ya matanga te nde manso abio mungongo ekanga bango neti leki na ngai ke na cadre pe ya ninga mingi wazeko wazeko aye sans à maîtriser à la bandi bilobela mbongo nezaki matanga te ezaki est-ce que décoration yoza bino za ma journée séminaire décoration na décorer bato c'est le président chancellerie c'est la présidence à 5 non ministre na au sein na présidence ba kamati ba décorer na kati ya papier na opesa bino bo scanner il y a pas décoration ndenge po ba salinga ba décorer des fois pour adio salemba yi bimbongo de fois normalement c'est totalement bien fait d'effort il fallait vraiment pas décorer à Emma franc congolais à Emma Tokufa pour na Congo à mériter qui va payer ça et puis va décorer ba décorer on a pour titre posthume en juin nous on a fait le démarche qui va décorer maintenant ba 6800 et nga ba décorer nga papa non nga la futa mbongo te il fallait ministère de la culture et art et komela chancellerie et tin dans likolo Monzali na kinoaza non oui na ngalima
Mais le gouverneur a écrit. Et na de c'est faux la monzale à sala ba décorer tous alaki. Mais ce n'est pas biso to loake mbongo o ba décorer so ba décorer mbongo yango comme na maboko na biso poani. C'est l'État qui va s'en occuper. Ce n'est pas nous. Donc bref, mbongo nazo ya mbongo banderole, mbongo babis to zaki 2 bis, mbongo koli ndenge bato baliaki na 1 2 3 collègue na yo Dieudonné Yangumba azalaki pe ayembaki aliaki amelaki ba omela ba Eneken ba meli batiki ba chancelier des Imbos ba Jean Goubal ba lié ba meli batiki ye moko adrisha yaki wana lié ameli ya batiki masanga e baliaki na nini ba melaki na nini depuis tous ans na cimetière bato bazoni na inde 3 na cimetière tozalika 4 personnes ngai leki azoloba loba na waze quoi. Et puis mutameme ngai elongi ba feti nani leki na ngwa elongi ba feti ye mtu ameme nga na voiture parce que voiture ngai kino sa ba course. Et puis tozai susuna tata mobisi parce qu'on a papa na ye papa nende biso to ba bana ona ba yebi nini to sala ba ngona ba dudu ba zambano ya biso azaki de depuis à la fin kuta bive so ba salim boye mbongo zo bimate biso to bimsa mbongo to kunda défendre. Moi je parle là, moi je présente pas 25 000 et ça sonne 25 000 dollars, 25 000 dollars na ba artiste mené lokola biso. Nga nazo peser na musalo. Nga na somba catalogue à Paris. Tant aux ka catalogue à Paris, ba il suffit le coller, ba yoka le coller, ba langa ba orchestre nyonso ba zaiko, ba casque bleu biloko tout on ngam na somba catalogue. Je pèse na catalogue à gilet donc na somba catalogue à Vie national, na somba catalogue à Vie nani Papa Mas. Donc nazo peser na domaine. En tout cas, na utai ko somba une partie à na Brisen catalogue ya banzemba de King à Zaiko et pas à Vie Verkis. Nazo peser ezate ke ngale yoso na lingina tia na bini miko tia catalogue na nga ligne bato basomba en tout cas pas de 10 millions de dollars ou bien 10 milliards parce que nazo peser alors na sali mingi na musique alors ezate moi bana miketo sangani baba na ofinga finganga yango moni na nazano na moi retrait je vais pas me rabaisser comme ça na sali trop na musique donc et puis je suis décoré ordre national na général Lundula kalatea ba ko décorer bisusu na sani omoni eloko bazo pesa ba passeport ba pesi na bana na ngai que je remercie papa la bango li passa na ngai poto sali musala daju na games batie makelele bazanga na mera baka wana bana na alors to bato pe basali musala wana ke musique keneli eza ba producteur oyo batiaka mbongo mwinde ozo réaliser mission donc oza réalisateur oza producteur éditeur po bato batala yango soki osalaki yango te bato kotala te musicien ngo beta na poto nani azwi les visa producteur nani azwi afuti les billets producteur nani afuti salle oyo azwi licence wana producteur oyo akeno futa studio ke nzembo wana ebimi lelo na partie moine oyo ekomi meilleur dans le monde entier c'est des produits éditeurs oyo atie bambongo totiaki mbongo te totonga lokola toza na Picasso ya kulutu na nga oyo auti otika biso mokolo oyo hotel oyo auti semaine okuna tokundaki mokolo hotel auti okufa atiki parce que tout est vanité bango batiali boye mais biso totie na art lelo tozana tokutangi na 33 tout 45 tout tokoti na CD tokoti na ba numérique mais lobi pe continuité nzani to continuera toujours alors ngai ndenge ezali awa nazoloba nayo nalie mbonga batute nga papa nao na vandi na butu ya mercredi nazwi ba récit na bano calculer sur 28 millions de dollars 28 000 dollars na bano calculer oyo azwaki boye na ko retrouver que mbongo nyonso etikalaki na caisse pa na ngai na maboko na ngai ezali 900 dollars. Mais mokili mobimba bafingi président Dio Salemba moyibi ayibi mbongo matanga défend mbongo matanga j'ai appelé je fais appel na muninga na ndeko na nga Horizon Masamba na bina ministre bosala kobia yego zoya
des fois na aéroport eza image ya des fois te même bosala nyonso bopesa horizon masamba mbongo ndenge ministère eyokaki bapesi horizon masamba ndenge omoni pour moi c'est une réussite 100%. Merci président Dio Salema, mais ils ont la moi rumeur moko. Oui. Merci président Dio Salema, tout le bela moi rumeur moko au susu et sur quelqu'un la 4e ramboana, babi kozwa kaka ozui mbongo bapesi yo. Ils ont un groupe moi batu ba helium ba babi non yo mbongo ngosana ngonini yebite biso so mbongo bimi to kabola. Non, ils ont rumeur te. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un chaque Congo. Chaque Congo, on a la carte. Na sanga bibembe te. Pemba la suka po yo nga papa na yo. Na okota makambo ya donc musika na ngalo kona. Oui, moto matanga il faut yo kona na musika. Chaque Congo le rasali eloko na ye. A obenga o subasement. Abi subasement na biso ezalaka. Soko yé osali boye biso to longola kambongo. Ah biso to sala kaboye. Parce que ezaki mbongo yeba kunda nango des fois ote ezaki mbongo oyo ba yemba balia bamela na ba banderole parce que oza journaliste depuis des fois akufaki ezaki malini et comme ina ba sabotage ba report plusieurs fois ngayo lelo ba finga muyibi na l'équipe pas Jean-Marie Kassamba combien de fois pesinga ba émission na l'équipe pas Dieu de yanguma na ba émission combien de fois toujours ça ba raté toujours et comment il le moi sabotage. Nazali kudunale kimoko azo comparer nini ya Defao na ya King na bibotika polémique et kota ikuto rais aza danser o kuna et comment une polémique itina politique mais nasuka bomoni le président de la République azo un message on a pesi ordre na gouverneur premier ministre a pesi injonction directement batier avant que mbongo bima na primature pour ba soit accord mbongo bima 57 000 au biso to simbate ndenge koro yaki le reste na eza biso te na ndenge si bâtiment to salaki ya 195 000 et bimaki 195 000 dollars et bimaki na gouvernement mais biso to zui kaka 10 000 famille zui 9 000 famille ko te boyaki nga na bondeli famille bozwa kaka nga na tuna ope mon ba famille est-ce que bozaki temps ya prévoir à moi quelque chose pour la famille to za otambola toujours ba réunion so bana to bana epango de rosingi ti de tourner de faire tous dans la famille les peut-être pas gouverneur tous ay pe na famille tant que gouverneur parce que biso mbongo poto futa transport na famille pe bazai misato to kabola kina bango pour la transport tous dans la famille comme ça les ba pesi biso 10 000 famille ba pesi bango 9 000 famille boyaki ngana bondeli bango na bibozwa comme bazu horizon masamba bazo kunda déjà famille ndeko na avec honneur parce que des fois c'est moi c'est mon frère qui passe là biso na grand zai comme to zoye na zolo bango ba to zoye tant to zaki na makina et pas ya papa la monnaie na hôtel naï biso te découvrir des photos ene na Kinshasa au vana na victoire on est pas manoko tina poto mona ba image azana ngai na mère ba kana studio pa na ngai deux fois wazali passer zaka na kufeni musicien je perdis un frère na kufeni ndeko na ngai di passe na ngai et puis tous à même âge des fois ils sont pas voyager et président ya yombongo yango des fois wana so muito mitiaki des fois za famille na ngai di passe na nga donc de naza moi na tinoa donc naza toujours na matanga tika donc wana di passe na nga donc des fois za di passe na nga tu vois là donc bon na ko ko lo mingi te moi na la tamarege za Dolce Gabbana mais aza di passe na nga la tinoa donc matanga le cas bien mais bafunda inga osuki wana te tango esili bafingi ba mama na ngati bakofunda nga na parquet non la grande instance bapesi nga convocation de 13h à 18h30 ba osambisanga ndenge ni mbongo bokabolaki kaka o ba question tourne bona boy osalaki na ngoni na imeno mutu akofunda ngai ezali gouverneur mais gouverneur il était là amoni c'était bien organisé on est ensemble et là comment ils ont tu remercier gouverneur na actué à Salaki ce que gouverneur était avec 10 000 et n'ingé ça de l'eau monté et ils ont impacté et tu accompagner gouverneur na parti na biso oui gouverneur a sali biso pour azar biso banapoto gouverneur azar to yema ina wote gouverneur c'est un patron banapoto to zalganaye tout na mère baka gentini azanani
Fatoklo. Gouverneur aza ya biso tozalaka na ye, mwana boboto ya biso tobutane poto aza ya biso. Hein, problème ya te. Bavandisi nga de 13h ti 19h30 18h30 na suka na bengi ba conseiller na bato na ngai na bavoka bien tuna bango ba confronter yo na plaignant mutafudi na suka plaignant zaite na suka bimo kende oya na ba mikanda nyonso wana olakisa biso ndenge ni osalaki batuna ba o manqué 7000 eza wapi nga bino bokende ba département nyonso ndenge ba mbongo ebimaka nga na oloba likambo nga na yebi mais to defaki mbongo ya maître John avant tout ça babandero po mbongo na biso ebimaki te to defaki mbongo maître John a defisa biso mais alongola mbongo na ye ozo comprendre na okota ma de état eza politique nga zanga na poto mais vraiment Miko ça a été bien organisé mais là ba ko funda nga na 18h tant ba caméra e bando changer babi o moni muto na zo na téléphone bato baza ko ninga bakanga yo ye ona zo pesa ba injonction na libanda batu na yo bato Sokoda bato Soneka bato bazalaka o baliaka mbongo wana batangi ninga komba bato oyo baza ko financer bakanganga bazo financer pour monnaie bien organisé avec Gilet d'or donc il y a eu un complot moko ya munene pour ba casser Gilet d'or na matanga ya Lutumba oyebi mbongo ebimaki boni 800,000 exact 25,000 balia mbongo olane maman Mbidabe kuta lobi maman tiala zoi 4500 mbongo balia mais namoni makelo bote pourquoi na adios donc il commence la colo histoire ah oui mon chaka ko ngauto lo balanga sikoyo babunisaka étoile ka sikoyo yango no benga abizala kan babunisaka étoile donc balia 800,000 au mona nino ya détour contour oya papa wemba za oloba 100,000 eza na compte bloqué ti de ona alobela eza 25,000 te 18,000 te 100,000 et bambongo zolia mana Sokoda président mukonzi uto pesa mbongo moko ebele awo bakabola ba musicien musu bazuite ozo comprendre ba musicien belé bazuite même ba musicien nga zaiko bazui mbongo wana te mais nga nazwaki 5,000 pona za kolo histoire bi nga so na zuite mobulu nga ifona zwa na ke ba pesi nga 5,000 tant no yoka monta ti lelo bayambanga na téléphone te mais ba monto ba lié wana o na ndera covid ke mbongo nyonso eza ba musicien po koma bazobeta te ndenge Macron apesa ki mbongo na poto mais mu continue biso aza mwana poto apesi mbongo ebele awa balie bavandi silence radio moko te ake afinga muyibi ndenge mafinginga na mbongo nga na liete mais nazo sepela mwana nga mutu na mutu abinga nazwaki boye siko ki muyibo ya ngai o bon naza nga kolo histoire parce que mukonzi atie mwami soki tolandaka nde bafinga bato kodiriger te ezwa mpe na nzoto te elakisi grandeur na nga na kolo histoire naza na studio na ombeta siko nzembo ndenge bayembeli nga ndenge baremonte nga donc naosala siko nzembo mpo naza na actualité eza bese naza na actualité. Merci les gars mukubwa au tubengi président Adio Salema tout qui est suka président Adio Salema est-ce que après on m'attend au tikali na relation mo ya bien na chef de l'état ya mboka na biso pe na gouverneur na biso ya ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka ouais président de la République aza diaspora ya DRC premier ministre que je salue Samba Lokom diaspora gouverneur de la ville diaspora nazana ba bonne relation na mikonzi nyonso toko accompagner vision ya mokonzi bazokata ezokola on n'est pas là et ça ba distraction tout ça la créativité et puis eloko musu eza nzala omoni nzala ba mise bazobeta te manque à faire hein tala mwana nga games ono lo binzala mais bato bazo ko tatone na imiko wana kolandaka mbongo ya kamundele ba yo lie kamundele après oza osenga yo sengi ke bafutelo ndako hein yo sengi oye penza obi viena ola libanda na la rwana talanga bazui $200 ba pesio aloke obanofinga muyibi soto sali moins $200 eza sous 25,000 yo zui $200 mais après ozana orchestre te olingo kokana Mbinabel o azana ba musicien olingo kokana manda na redi o azana ba musicien mais yo ozana orchestre te eze mbongo okabula ba leader o bazana ba groupe
mais yo tango lelinga na pesi $200 okofinga tina mama nanga. Bon, laissez parler les gens. Naza serein, mais mutu akomona penda ke to longa imiko. To ko mekanga na mulai. So bimini bando mona tundra nanga eza. Au moins la Mercedes nanga climatisé avec toute option. Na Paris na tama ba Touareg ba carrosse nini. Tuna mera ba kana tanda ba car ndenge za banda kala. Naza na studio na mindene. J'ai un catalogue na émission. Mais moi, je suis le côté de la musique, je suis pesé, je suis donc, on mimoni penda ke ya mekanga mulai, ezana forme, ezana nini, atelema. Aya penda ko approcher na ko beta inane sana bandela okokate na tout. Ezana bijou, ezana montre, ezana car okokate. Aya penda alongola imiko, po ningo salir ngana imiko yaka yomoko o afrotenga okokate. Ozoko okokate. Caméra ozo filmer ngana ngo. Oyebi combien. Mais j'ai ça 4 caméras. Dans un studio, dans un table à montage, dans tout, un programme et un montage à cinéma. Dans un studio, un programme à sika. Au moins, la karaté, il y a été que moi, au moins, la comment tu peux ça, ma gêne, ma narobeta, et puis tu vas enregistrer ma gêne. Et ça, tu as profité, même dans mon achat mon vote, on a pote, un certain achat mon vote. Au Vandika, on va nous finir. Qui n'a pas de histoire. Mais ouais, moi, ça la Bible, colo Bible, ou à proclamer Bible, à ça qu'il y a Bible. Il a confirmé à Dieu Salem Bakolo histoire grand Mukubwa. A Kangi Bible grand prêtre Mango Koto. Yo ngo mekananga pour profiter. Le Aline Sena ninga nande o senga pardon il faut vérifier. Oyo iga bonga zalipa. A Dieu Salem ba mukini mobima mais et l'axi grandeur nanga ke mukini mobima. Naza en bonne relation na président de la République. Toujours quoi accompagner président de la République na ba action de nyonso. C'est un bon cœur na premier ministre. Merci vraiment na initiative aujourd'hui na canal Kin télévision moi na dans la caméra Rachidi vraiment na sepeni binga za mutu abatutu na pesi mbote na batutu poso na tangi yo o muso kozanga ko fâché. Mot de la fin pour na Imiko. Mot de la fin pour na Imiko. On sait pourquoi. Na mu pepe na moni grandeur na ngai. Imiko ngamu tuna organizaka ensemble wana zo. Président Verkis abimaki président, ngana bimi premier vice-président. Ngamu na organizaki. Et ngamu tuna salaka remise reprise na Pablo na Roi Télé na Inde 3. Ngamu na mema bureau Imiko na ba caché na ba biloko nyonso ya filiation na yotika na VV. Après na kena ngana soneka. Alors lelo yo batuka ko otanga kombote po to komina la réconciliation bake babeti mukanda bazui en tête nanga babeti mukanda bakei ba faire signer ce président Verkis que to longoli to récupérer pouvoir ya Dio Salemba comme intérimaire président pe kulutu nanga a signé mais là on a mona qui un peu louche kulutu là a signé ayo monanga asimanga na nzo nani le vieux Verkis qui monanga na mateta azula ntimbo ampere mutaleki ate na domaine azali kolo asali trop pour la musique yango azo mérité passeport diplomatique asali trop asimanga na nzo to azo balanga ngana ko trahir yote est-ce qu'il y a des mukanda wana asinyaki ou bien ya mta sinyaki maintenant ba notifier ngate na moni mukanda na ba réseaux sociaux alors na zui yango pe na sali na moni bakoko tsango na ministère na primature et na présidence nga pe na commune mais tant pouvoir les nga il faut tout ça remise et reprise pour récupérer pouvoir parce que nga mno gérer na ça na rapporter na kepe na VV na notifier vient Dieu donna à qui j'ai réception mais ba on tire no ba auto ça mo dimanche na moni président intérim a s'excusaki a yete mais nga mutu moko o ya notifier nga zate que ma nini réunion ezani ponga na boyate président Verkis ozala ngana pembe c'est là bon ba radia yo tondeni était nada incontournable nada une assemblée ba olongola ngana assemblée poto préparer 25 ans 28 ans ba bi botika ngota belé comme musika mais kasi kondo ye comme luka suso zongela ata yo moko ngai kurutu Verkis ata ko gérer ngana poto les nazongi na monike zongi la poste nomba nazongi les postes na monike makamu msuso imiko fallait ça là bazoko no pesa kambongo wana sokola
oyo ezalaki nde mosusu ke oyo etali bamusicien omoni eke na Sokona eza société ya droit d'auteur alors namoni bongo amino tobongisana eloko oyo mpo na bien ya bamusicien c'est plus cela toorganizaki yango kulutu mpe alobi bon kamba yango moto akolongolanga te mpe moto akokabolanga na président Verkis aza te nga aza mwana ndako naza na président Verkis nga na aleki na ye mwana na ye ya libela donc mutu moko akokabolanga na ye aza te ozali aussi kondo oza na Kinshasa ozogere elo nous a place nini nanu place fixe na oza wapi Imiko Soneka oza place nini mpe poste nini oyo ozogere na kolo histoire incontournable place nyonso otangi wana aza nyonso naza Soneka naza PCA le président PCA président du conseil d'administration élu ngai élu Imiko na Imiko na premier vice-président donc longola intérim wana longola intérimaire élu na assemblée état que président organisateur élu nde toke na assemblée to préparer assemblée mais nde eloko moko bana bazosala déjà ba règlement d'ordre intérieur soko za na 60 ans oko postuler soute donc bano ya mike wana bazolongola biso propre biso na ba président Verkis na ba wendo ba kufa na Imiko donc biso toza mais na osengaka na bana Imiko neza ya biso oyo président Mobutu asala o ba Franco ba Tabulei ba Papa Wemba oyo to asala bino bana bon studio bima etongama te bozwa bokende bosala ya bino botikela biso Imiko na biso ya bakoko ya ba 60 ans bino bokeno sala ya bino po eloko wana koleka na assemblée te bokomona bakoko wana ba otonisa sale bokoleka na assemblée te soki boya déjà botaye avec mesure ke pourquoi est-ce que besoin c'est banane non ngape na akoko te yo déjà oza na bano bote monga na ngai na Michelangelo na déjà na bakoko donc nga aza déjà koko tant bazoloba ke okopostule te na Imiko bato a 60 ans 65 ans bazolongola biso na ba Verkis biso nyonso alors biso pe bilongo bakolo histoire ya Imiko bako baluka ba jeune ba misalela donc oya bilongo bakoko tikala ka ndenge sala baza bien organisé na ba français ba continuer biso to continuer na Imiko bango bakena ba français na ba nzembo na ba voix na bango mais bato basali ke to koma na UNESCO rumba oyo eza biso bakoko ba indépendance chacha tozui bato ba yemba ona ba la Zaire ba Mitsuri na yemba rumba ya somo na anoda na nzembo album na sala ya clan langa nga yoyo affaire mo selebende betaka chaque jour et betaka partout dans le monde nzembo affaire mo selebende c'est moi le producteur donc to sali trop bana so bazako ya balongola biso chikicha na bango ba meka kutu te ba idée wana da ya kutu te ba sala ya bango ba mona biso te ba sala ya bango. Merci biso de Kobi na suka merci la blonion so to ebisa bino TV eza radio te ba réalité Kinshasa ba réalité yango yo bomoni kiti il y avait la biso Chaka Congo to bengie to zelier Chaka Congo alobi réconciliation mais depuis na alobi ya na ba to sa émission ensemble poto boma moto wana parce Zambaza munene ve Chaka Congo ye pa ye Chaka Congo a commis te développer oui bomoni Chaka Congo tano baike to komi na la réconciliation auti ba Rachidi Mawa sabende na biso ve Chaka Congo Chaka Congo ye wana donc nga akulutu ye moko alobi ke étoile babundisa ngo kaka ya ye diable akoti pa panza biso ya aleki na ngai nde na lobi na oloba na misu na ye ensemble le président Verkis azali to organiser kango na ye nga na bimaka premier vice président élu na ye donc ya zagi na social na lero na kanisi siko na Imiko asikaza vice président parce que ba musu balobi na la na groupe balobi non tant on a 27 ans Imiko ça ensemble parce que dans 5 ans to sali réforme ya sika oye akoma yi président na domaine bon nga si na lobi maloba na Chaka Congo parce que au moins une division même la politique makamsu sama na politique oyoka basori na butu na moi bazo fingana basori na butu ba moi ba ofingana moi na politique makamsu na politique leki na ngai wana makamambo yemo yebisa ezaki mbongo okunda bibembete ezaki mbongo ya Imiko akino Singapo batu balia to sa ba bandera to sa la nyonso donc Chaka Congo yona c'est pas pour rien na bengi que tous en table moko
pour elongola ba querer elongola chaque Congo alobaki chaque Congo afingaki président Dieu safingaki tout ça là tout construit tout construit tout ça là bon moko pour na bien artiste donc chaque Congo c'est un combattant auto ebsanga sur la voiture que yandi monsa do ku a ofinga mais ngai na voiture to ke na yena yandi monsi tiko tike pa munganga lelo so yandi monsa dans Afrique ici yé mutakendeki no domaine na sala biso to encourager ka ke okundala mutu mwa ninge okufa mais au monde que yandi monsi so do finga ce monde en envers et là on est moi mbalo ça été pour yandi monsi yango ndenge ba ofinga ngai na limbongo te na esali kaliki na ko se trouver na $900 mais avant encore on est ya miko to tambo na ba voiture a otie essence to otie ba essence ba télévision ils saboté tito ça na suka impact wona salami il faut pas comme ça merci ngana lo bimingi merci na bilonio soto ba TV za radio te lelo sko vela ngai Chaka Congo ye tozali na ye en personne azali présent Mbo TV Chaka Congo Mbo de papa vina biso Chaka Congo moi ba rimer etamboli trop à part ça moi ba vidéo pe na ba vidéo pe etamboli trop tout droit pour la yozani rimete omoni so comme ya ba artiste et comme tout le monde en parle bazo de tourner ba mbongo ba bazo yiba ba mbongo ba barangote na pose information mbongo des femmes de diango les amis c'était l'état congolais bi pa mbongo ne ki zopa congolais yibi mbongo na ndeni l'état mtapesi bidombo yiba ngosunde yo kana yebisa yo tala omoni le ba konzo yo ba sepela biso kufa ba sa kwa kufaka pour aller mbongo ba comme artiste yo ndimi parce que c'est une enquête nan avion oyo to kena na Cameroun $49,000 mais faut mon nini maison na $49,000 avion na habité jet wana na hibi komba salami to habité en bref le lot ndenge papa de Salemba lobby il faut ba ke biso artiste c'est un monde à part ata to kamatani ata ko fingani sala attention parce que makamoto ke droit to beat mbongo ebimaki na papa de Fao ezali mbongo famille te ba mission ibimbongo ya mututé c'était leur argent qui était attribué na musana na bango la mission belé ve Chaka Congo leki ki le biso mbongo na biso Ozadio Salema alembongo moza clarté faut se justifier yo kanga nanu mbongo oyo soit désolé mbongo je crois yo amutali loté papa Wemba papa Lutumba $646,000 papa Wemba $450,000 mais c'est bon que vous que zoka musabatu la olani mambili la vérité bazwaki ba 4500 ba 2500 ba bazwaki nini mais pour la nini eloko mokelo c'est quoi yali batu moko ba yé pour na basala zizani pour na kosambusa ba artiste pour le moment je vous parle ba convocation ya parquet zali comme vos amis balé yona adrisha non mais les présidents non tala tangu ngala tonga ka mutu te tango ya uti poto biso tala ka étoile ngana pesa ya kanana kene mona papa ya mwangana o diriger imiko akoye bisayo imiko bazo le bazo fiotu na ka fiotu bazala ki wapi ils étaient où tala lelo ayo tangelo makamo demain aux invités na sa conférence pour de presse na Uleri na en face ya nini Africana Palace yaka tango yo kama koloba lobby nzabu soma emiso tangayo parce que comment bato bakate avant kozwa mbongo wana il y a des démarches il y a un problème te président c'est ça na Gombe primatisé na Gombe ministère kitia na Gombe hôtel de vie na Gombe kele misambongo ngo mais il y a des gens ba profitaka ba sali bango sikoyo baye konganzama ndeko nanga to longola débat wana na koyebisa yo ke mbongo wana ezalaki décidé dans ça le programme na papa de Salemba on avait prévu 35 orchestres 35 orchestres kanisa que tous les orchestres ba ndenge moko te faut bango vérité tiako na kokana wera te na kokana falida kokani na profiter tous a caché ndenge moko te il y a des orchestres au bas 1000 au bas 500 800 300 ndenge qui prévu so bisanga na la kisayo yango zopan eza kitoko te que ceux qui ba artiste ngana zoko ko condamner baninga na biso o baleki mbanga na ba télévision sans baye ba mozindo likambo ezali net mbanda chante avant
amona nga benga papa de salemba papa de salemba ibise manda mbongo no ezali pa ya chaka kongo landai nake pese mbongo ne lo bonga na kima kita na pese mbongo mais frère c'est monde de l'envers monique nga na monique bali zo manda babanga ki na pression non so ke likambo yebi na banga loko moko te parce que mbongo wana tangi bimi tango ba to sali calcul ba mission ba mbongo wana c'était destiné et pas la banque tant opérer papa Jatine Ngobela c'était destiné pour les musiciens ba mi mbongo amuté même temps sur les bateaux toujours na projet musu on a des FAO ils ont pas le batika no samusa batisi ko mo likamukeka ba ibi mbongo même est-ce que yo ripa ya c'est l'Imgo qui a organisé les obsèques non c'est le gouvernement central qui a organisé les obsèques provincialité centrale mon premier ministre Yaki misa kiti des Arayaki ils ont pas le gouvernement Yaki tout tika de polémique tout condamné parce que ils ont dit service pour le moment on a besoin les lots surtout comme à niveau yo on n'a pas trouvé de sous-bassement solide. Soit à Tisabé, les gens à Kamo, papa, Koufaki, papa, Moro Maurice. Et ceux qui ont sangoté, Moutumoko, Ageta, Batanga, Paisali, Webika Skasong, Batanga, Zakuna, Mouni Bango, Oba Fiotunaka, Bagekuna, parce que Bango va à Sadi Bangoga, Nana Simbani Boya, Nansala Boya, mais beaucoup d'abo initialement. Je crois, Dieu merci, pour apaiser, esprit à Batou, papa de Salé Babi a postulé na été. Il y a une mission na Zaliaga, Azwa Imikwa Memango na assemblée. Tout ça va diriger à Sika. Babalega Sika, Barosa Mukumba, Obiso Memaki, Bato Sangana. Ils ont même soutenu message moko incendie. Ouais, comme il y a Imiko 60 ans, ouais. Mais ma bise, Babalega il faut y battre. Biso Babito, tu peux même Franco, tu peux même tabolette, tu peux même avec un mangana. Mais tu te l'aimes déjà. Balek baya simba ba memamba ko me bitela musu to kutika ba sage hein pour to be ba no parce que d'abord to yana esprit sika cotisation musicien faut que vous savez le tout ma bisanga ça ko ngayo so ka me ko ngai na me menacé ka mangana parce que moi je ne cotise pas le photo zong ça esprit akala il faut zong ça l'état qui a pas mis ça bimalibanda il faut avoir visa imiko tala c'est bon to ça la télévision hein moi to bimsan babani baba tous les stratégies là il faut ignorer les musiciens congolais zonga ndenge zalaki ebi on avait ce bandi confinement à quoi fanda pe les autres zonga ndenge zalaki on appelle aux autorités ba accompagner biso banda ko zebele ba lo sonda ko imiko ba musicien ba ndenge na plus d'informations to remercier ndenge le chef de l'État balègue na biso ba gims ba passeport diplomatique de ma pese ko faire des passeports diplomatiques mon et bandi va comprendre que nous les artistes ont beaucoup contribué pour développer Mboka. Merci Ndeko Chara Congo to sepeli makasi royamba mais moi mingi to lingi vraiment au confirmer na bato bazotala na libanda bato bazotala Europe Asie Afrique pe précisément Mboka na biso République démocratique du Congo papa bato asambwe azape na bana ye azape na mwasi na ye biso to lingi au confirmer biso kaka est-ce que aibi to aiba yite mbongo na sa yo normal mbongo o to zwa kinga munda kabula kimbongo wana o to zwa na nani na vina niveau de vraiment santé nani na ministère qui dit des arts pour ministre so ça vous bato so comprendre te tango pesa Dios azwa kimbongo wana papa ezali Congo Moi, je me différent. Je me lobby, je me zoaki, je me sokobi to pesa Dieu sa zoaki. Non, ça me soko. Zali de mbongo. Il y a mbongo ya hôtel de ville mbongo ya ministère ya ministère qui était des gouvernement. Ils ont pas. Na ko bisa yo job poster. Tanga kufaka ça kondo table personnel après ça je crois 2500 dollars kunda papa job poster na papa comment il est là ngai. Mais pour les mbongo wa bisingi papa so on peut sur 500 dollars te mbongo bimade tala na bali ko mala kala mbongo mo le bimaka wana c'est pas ça ko 25 000 puis 25 000 te yo kangana papa toke na nan yo so kena chaîne dépense na ko ndate hein au moins on peut sur 100 000 dollars obedi to na ndako l'état va me donner 100 000 dollars mais il y a déjà ba kende ba kufa ba tika ba 100 000 dollars ngo ba ko bisa yo papa on va faire des démarches c'est les 100 000 dollars. Nous prenons 50 000, 50 000, toi tu fais 50 000, ça va? Papa, mbongo ba kabelo na l'État, okozoka kati. Hein? Ils ont mbongo te oteke de pango, oteke disque de konangai. En bref,
il faut savoir respecter. Moni makambo yo ya matanga. Ezali bon mot sacré. Bali rangoti. Tango là que Cameroun. Tant bande ba démarche mambo ya nani ya des fois. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu ces gens-là. Donc nani na et puis c'est n'imba. Et pas ya famille ya nani ya des fois. Eza musika. Il faut voir motema. Je vais otika $5,000 à l'État congolais. Pour va pesa baba na matanga. Ngabi papa Dios. Ngana zongi na kati va pesa besoin transfert. Tete zonga. Yé wanati. To zonga kati. Non, il faut savoir la biloko yo sata kota trop. Bo to ninga, to sala paix, to babe yango, to lancer message ya paix, ya kimia. S'il y avait des erreurs, l'erreur est humaine. Vous comprenez? Pas bato ayibineti. Na lobby, l'erreur est humaine. Ayibisiyo to ke nani na parabole. Mbongo o ba pesa l'État pesa ka, bateka ka lopango amodu te voir le bakeo, voilà, lokolo toki lopango ya mbongo bakabaka. Isa mbongo utaka na trésor public. Vous comprenez? Le bat pesa papa a dû saluer mon respect parce que moi lelo moi quand je dis oui c'est quand je dis non c'est grâce ngamunda ibisaka eti imiko yaki dans la rue imiko ne zoko sangana nangote mais pourquoi que j'étais de faire moi mabe mombaya na maisha ayibisaka bisoni na maisha pas biso mise congolais tu as un problème tu vas comme ça moninga te ah Fally il joue la musique très bien il joue très bien la musique il est au top. Mais aux gens au top, ils ont contredire Fally. Aux gens au top, ils ont contredire Ferré. Aux gens au top, ils ont contredire Inosbi. Non, il faut qu'on dise, pour le moment, on doit remercier M. Adio Salem parce que grâce à lui, si aujourd'hui Limiko est revenu dans la scène Yabakonzi, c'est Adio Salem. Ngamu, Naibisaka, quoi, Yokila Rangai, Asalanga honneur. Vous comprenez bien, c'est moi qui, l'esprit, Tindanganazwa, Nabenga Adio Salem, Nini, relève imiko c'est moi. Pourquoi yokelanga dit à Sali, je crois oh eleki ndekonabo aider biso. Même on attend tous les messages nangai nazo la sanga ba journal ba musicien ba éviter ba émission internet. Si tu vas t'apporter ba rendre mauvais service. Soko lobi que ah, ça quoi papa de Salemba ba kutana ki ba sali émission kitoko. Ba utala ngote, mais komaka tsaka kongo na de Salemba bundi bituma na émission ba to atali. Mais tel niveau to kominango. Non, on doit tout lever, tout le monde. Je crois que Nzambe, le corps la moni kimezongi, tika kimezongi. Toi na souci, baleki obazoko ya. Il n'y a pas de soubassement. Alors tu sais de comment voir. Lobi kozanga te. Yandimos. Lelo. Sur l'action message moi la sali, il y a déjà bazo lela, bazo pleurer. Yandimos ça bosse muta sala prière. Moi na 5 ans. Na 0 heure tena na 5K yani musa était mourant ya ibiangote azo pato ba ibimbongo na ye ba nini me nzoka ka bato ba funde na parquet bato ba dinga ba cheveye lelo ko ba camarade na ye il avait masumu za ki guerre ti ya non bino ko bango bo mona ngo so comprendre na koyebisa ba bandi emission lobi yaka parce que je peux pas tout dire ici boko yoka vete ba kambo ana il y a des choses cachées derrière ba kambo oyo. Moi je connais banane ba derrière makambo oyo yandi mosi babe yango ba utiliser ka falo bakaka allo bakaka mais na ko lancer message na papa Masumu ali président NPDC akangisa ka yandi mosi wana ko finga te siko ngasuki lelo na bemi bandi wana na parki bakangi yandi mosi amona mabe amona siko bato ba moni muta au hôpital mais yandi mosi est malade yandi mosi ana émission yandi mosi nano za nous guérité ou à peine opération moko makasi o utinango apema bati ko komisa ene ti boni un jour kanga image un jour yandi mosi osanga pardon parce que ba utiliser qui est pour allo mabe nangai mabe on a salate na leki mbongo na ye parce que soki lelo yandi nous a finga mo yi o liambo ndeni yemta aux 8 ans on l'a eti mam comme la présidente ti va faire voici bien merci soki ba kanga mo yibi lelo tu sais que na chaque type moi bien oui puis Julien ou groupe Sinal on ah non et puis que non c'est impossible c'est le monde à l'envers il y a des mots c'est bisayo si tu sais que yo nga kufela tango ba pimile visa il y a des mots mbala moko il a perdu l'espoir il a perdu il faut la tambo sakaye
koremonte moral kotungisa bato ya Charles wana ndenge nini na remercier mama oyo mama Nguli Fondation Nathan oyo abimisi même plus de $50,000 pour nzoto ya Yandi Mos. Est-ce que Yandi Mos attend n'ébité est-ce que attend mbota pamba maman merci ça pesi yango na ndemi yango te je crois tout bon makambo lobiyaka en bref to sengi na ba musicien imiko ezali sanga na biso boya to sangana to tonga imiko sika sans haine sans ko soit to bunda ennemi so commun ezali bato bazo piloter ba œuvre d'artiste bato bazo voir masima d'artiste bato bazo tonga bandako sima d'artiste bato bazo dia mbongo sima d'artiste to zala ini parce que ba kolinga ba kabola biso pour ba bungisa force nous sommes une force merci président Chaka Congo, merci Rachidi Mawasa so ko fungula biso nyonso parce que to komi na suka ya émission na biso variété ya Kinshasa na invité président Dieu Sozali na moi message be mambo to regroupé ça na olobate Chaka Congo a lobby presque nyonso biso za matiti na fulu babwaka nyonso na fulu mais eloko kaka nazana bana nazana ba omoni suki eko kokola mais suki eko bota mbongo eko sila okozwa mbongo mwasi akoboya yo ozwa mwasi mosusu mais honneur personnalité ya mutu il faut ko protéger yango donc na sepe na Chaka Congo tosola chaque jour tozala na ye leki nanga oyo alobi awa eza yango mais mbongo ezalaki ya bamusicien ezala bainspecteur oyo bazoconvoke bamusicien nanga baartiste na biso batika parce que koramener bango le misusu il n'y a pas un plaignant. Le gouverneur a porté plainte. Le gouverneur a porté plainte. Bakomi na bato bakalobai ke sala boba kangadio salemba. Adio salemba za mukete. Pour kangadio salemba sans raison, il faut olia otonda. Ndeto za ba document ici longo epai yo ba bengisa biso mati likolo. Bon, baza baninga tozala bango sans rancune. Na sepeli oyi baka nengo ko monter image ya Chaka na biso mais na bon te na ko se trouver na 900 à part ba dépenses sur ce salami. Chaka Congo peut alobi bien place union so même 5000 à pesa biso na transport. Tout naye tant to bimi ba tu union so bazara na autour du roi balé ki pe mongo. Chaka ye wana tant to bimi eza bato ba serva na lupango ba ko mba piscine le soli nyonso balandi biso ti bango pe bazwaki wana ezalika epa ya na lupango ya roi quoi alors biso ngana kolia mbongo ya matanga te ndenge Chaka lobi naza penda na son le na monike mbongo nyonso etikalaki $900 na kozwa balle penda devant caméra ngana mibomi pona soni yo bayokisinga mokili mobimba na mutu mususu kaka mbongo matanga ezali mbongo matanga te des fois bakundaki bien ici. Merci Mikonzoli na équipe, merci Chaka Congo toza bomoko poto construire miko et ngaza incontournable. Je suis le premier vice-président élu na oza peme na ville na ngai pour na ba action kalate tozo sa ba action ya ba passeport diplomatique pour batu basala rumba ba dizima nzeku bani boma ba vie nini oyo mavatiku marigo star bato bayemba ba karma pa bato barumba bazali ba fere ba fali donc bato bazali maman mbini aben donc tout ça document moko collégial qui va reconnaître bato ba commission rumba musika na bato pe batia mbongo neti biso ba oyo ba verkis pour to financer pour rumba wana mbongo na biso nde mema rumba wana na monde. Merci beaucoup. Merci na bilonyo sobolandi émission na bino variété à Kinshasa bozo attend s'abonner ebele na chaîne na bino Canal Kin Télévision numéro ezali wana boko mela biso bobenga biso. Merci na Rachidi Mawasa wazali na sima caméra ndozolamba image o avec impact na idéologie mais ezala conseil moko na kopesa na bandeko na ngai ba confrère na ngai ba journaliste tango bozo yamba bandeko musu na plateau bolukaka te boko tsara bango na ba conflit au monivé na biso Chaka Congo awa au moni président Dieu tovana bango na ndenge ya kimia to soli na ndenge ya kimia botika makambo ya bikoma komana biloba loba kuna ke président Dieu saza papa batu azana bana na ye azana mwasi na ye kozwa temps ya papa boye ko salir kombo na ye na télé tout le monde okomi koloba ali mbongo ayibi mbongo nini bokomo tsati na kombo ya vile mso Chaka Congo yeyo vile mso Chaka Congo a confirmé que
ntango boyokaka bamonta wana ebimaka boyebaka ke ebimaka nyonso wana te kuna bapesi autant mais ebandi kobanda na portier kobanda na jardinier kobanda na mutu loker bango tu bakomaka mpe na posa bazwa moins loko sikoyo so bazwi moins loko wana ti babima so ezalaki 10 000 est ce que place oyo bakoya boyokaka 10 000 ekobima mais so bali bino 8 000 bocomprendre po bato wana mpe kuna bazwaka soko boye eza mbongo mufu ntina eza mbongo te olukaki na motoki na yo te eza mbongo oyo bakendaka basalaka sengelele toloba bakei basengi po esunga ata mosusu bandeko oyo na likama moko bie vraiment bakomai nango me bazalaki na makoki te bango bazwaka ntango bango bakei bakoti bakote na bakonzi basengeleli bino chaque akongo oyo biso mbongo ya décoration oyo balobi président Dios azwi na chaque akongo bazwi mbongo ya décoration ezalaki na kati ya subestima te il est là mbongo ya décoration ezalaki te présidence moto edekoraka motu donc j'insiste parce que chaque akongo il est là. Est-ce que présidence peut décorer mon il faut sous bassin à bilombo? Non, ça passe. Ming bazo comprendre que chancellerie est institution. Zo prendre ça ba principe nango. Muto décorer les bosaka de fa hote et ça la maka. Et ça maka nango. Moni de lobi ko ba dem bongo. Mbongo wana il fallait biso ba ministre to ba to kende ko gouvernement bala kisabiso. Comment mbongo ebimaki comment bakaboli mbongo wana mais na kati ya budget wana décoration des fois ezalaki vous comprenez je crois que c'est le budget il y a 25 000 non il y a 125 budget ezalaki décoration des fois ezalaki vous comprenez donc je crois que c'est très triste que Baptiste tout sangana tout kenda bisika wana biso moko d'avance à na profiter cotisons et puisque 1000 francs. C'est l'association le plus nombre d'adhérents, c'est l'Union des Missés Congolais. Je crois que merci vraiment à la prochaine fois pour continuer. Merci Nabilou Nyonso, merci na Rachidi Mawasa, Yom Tuzolamba, image avec impact na idéologie. Merci na Patine Tsumbu na montage, merci na chef direct na Ngai Game Poutou, merci na les grands coachs Ndeko Zulu, Gilles Goulembi, oh azo coaché mi konjoli toujours, azana temps. Merci Nabilou Nyonso, merci. Mbote yango wana Zulu mbote yango wana na bosente bino nyonso na canal na biso mbote canal kin tokoya na ndenge bientôt lobela et puis mbala suka na banda ko se plaindre. Moi je suis président na opesa compte rendu na mutute mutupe apesa kinga mbongo azate mbongo to salaki makambo ndenge bato baliaki bamelaki et tozo remercier hôtel oyo Picasso et pas to uti ko sala émission et na famille ya mukolo hotel auta otika biso semaine eleki tokuta otika ye na mboka na ye place ya bongisaki donc na hotel eza na matonge Picasso na matonge sur le kolama et pas tosali réunion une émission en tout cas merci Zulu Mbota Zulu tozano émission ya makamususu. Merci David Nyonso na sepeli ngai na bino tokutani na émission oyo eroya après merci.